Merci na bandeko nyonso balandi ya KNB News chaîne na bino bopona naloba toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi Chimanga yende azwaki likanisi salanga na bino tokutana malgré ki mopanisa ngonanga mais Jimmy Mukendi azaki na temps ya réflexion ko ebisanga ke sengeli to informer ba congolais to longola ba biloko ba congolais bazoka de gauche à droite ndenga na bino tozo opportunité ya kosololaka na sepeli parce que samedi bomona ki wana nazalaki na moi eta boyebi toza bato naza ba faiblesse na naza ba qualité na malamu bomona ki naza lobe émission wana parce que kozonga na ya mboka na sa une semaine à repos bisika na utaki wapi na Abu Wafa na ri Abu Wafa na Egypte na district ya bamboka na bango kuna isika na kendaki tido mwana mboka Jimmy Mukendi tindakinga nazonga kiawa naza ko pesa nanu na souhaiter famille ya basanku sumobimba ba famille communauté basanku so babungisi grande sœur na biso mama na biso mama Beya oya kufeli biso atiki biso bazolela na yolo wana to mama Beya faso azala grande sœur Beya faso azala grande sœur babokola biso pe a son âme tozolanda programme malem bana Congo na ye nazongi na chaîne na bino KNB News o bopona ko yoka ba information ya solo na betina maboko na Fati Beton Fati Beton double pour moi victoire on a vu ça bino samedi ndenge bomona ki match ya lobby na bisa bino samedi na lobby bokomona victoire ya Fati Beton na 2-0 naza parmi les mages ya roi naza parmi ba prophète o baza derrière Fati Beton kozala mage ya roi to kozala prophète ya roi ezateka pona siège na zami tukana ba garde républicaine te ezali komona vision ya mokonza mboka Fati incarné ya papa Etienne Tshisekedi Chilombo papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba mona na zoaye Fati Beton Antoine incarné na ken Egypte tango babi ke na uti na Congo démocratique babangi na balobi na uti na pays ya double poumon président Union africaine Fati Beton tozaki na moi ba respect ba considération par rapport oya biso mwana mboka azokonza Union africaine malgré bazana comportement na bango bazana ndenge na bango ona ki ko changer bango te eza moi parce que biso ba congolais nde tolinga ko copier mais ba malgré bazana éducation na bango eza malamu na koki ko dévier penza éducation ba Maghreb te na sepeli kozonga na mboka nanga parce que zaki formation mwana mboka Jimmy Mukendi a sala ki kena sala ba formation accélérée wana pona zonga kucha pona Jimmy Mukendi aza visionnaire tozongi pona ko bunda bitumba ya bidongolo miso bali ko kosa bana Congo bravo parce que na mona na noteboli bisanga bande ko tokoti lisolo yango président Félix Chilombo ata bazofinga kana baboketsu na poto na kwebisa bino boketsu nde mona nazo sala kindumba moko boye bolimbisanga terminal responsable wana babande konanga eza ko engager kanga boketsu azaleki ya mama nanga toza meme songo soki na kosa contredit na poto mais musala mona sala na poto na kwebisa bino na muswa yaki avani na Faden House wabanda ofinga président Félix tanga zu pouvoir c'est ma cousine otanga ekombo ate avanda ki wana sali mariage na eloko na regretta na aner na biso na sécurité mwana mwasi aye comme journaliste azaka na CCTV alongwa katisi na nzela ya Brazzaville a négocier pour akota futi mbonga sali mariage ngana bino to ebite na oteka leki na mwasi te mais na regretta ki na sécurité ya RDC afinga président Félix leki na mwasi cousine nanga aza cousine nanga mona moko nanga propre ya mama nanga ba congolais tous à la sérieux na ebite soki bazongi te mais na sepeli na état de droit parce que président Félix a ko zala informer mais na tina ya ko landela makambo na te eloko nazo encourager président Félix pe no bete maboko na Joe Biden na benga Joe Biden président Mboso bomona ki lobi RDC atiebi président Félix alongwe embrasser président ya Mibeko on va benga en assemblée nationale embrasser même na fait ya match président Félix a kitaki tina verset ayamana ba joueur mes frères ngana lingina tu na biso ba peuple congolais to mona ngona ba Chine na tango ba Mao Tse-tung ba Mao bazaki na idéologie na bango ya mboka na bango ti lelo batikala na même philosophie wana même biso ba pandisango ya mboka to koma na ba sentiment moko boye bolimbisanga ngana lingana na bisaka bato ba congolais nyonso toza animé na sentiment toza inoptiser na biloko autocopiaka ya bato nyonso toloba na ba terme ya ba français na ba langage politique banda ba vie kisombe banda ba vie munguludiaka ba kondition so boyeba bazaka na terme moko ko sabino population mais lelo tolobaka ki mwana mboka azwa mboka tobosani makambo biso ba congolais tolobaka
tango mukolo mars wane salamaki ya samedi na lekita on infiltré ba grand frère nga Vanteli Sanga Bonganga na infiltré bango na nde ba benga nga po to sala kaka po lobiso to zui pouvoir to pesa poste non ba négociation politique wana so nzamba tindaka pa biso balobaka liyonge bosise so nzamba pona ko zala président to zala te soki nazolo bana bino boy tango na infiltré bango na comme na Saint Raphaël na tali likolo Saint Raphaël ba nzete mo eza côté de ringa bandaka ekoma OVD wana ekoma TP excusez nga ekoma TP eska ba banda bomba babisi moko na taille na bisinza mais pourquoi ba aventurer bazo gagner ba ame ya bato. J'ai compris que eza lokwa élection ya Jésus na Barabas. Donc président Félix aza lokwa la Jésus, Fayulu aza lokwa Barabas. Barabas azo kosa bato, bazo yokela ye ba sauver mukolo asuka. Mais moto aza molongi mona nzambe ko bundela biso ko sauver biso na liwa, toza ko négliger. Ba Congolais toza la conscient. Toza la conscient. Nauti libanda boli misaiza lolendo tende bolanda ki miswa samedi na zaki na victoire na kolobaki nauti libanda o mokonzi nga jimi atina nga me nauti na mboka bato mususu soki ba Egyptien ba yoki ozofinga président Sisi bakokanga ba Egyptien bakoboma yo bakotia na mibeko pe okosambwa biso pe ba Congolais toko mabongo to respecter ba konzamboka parce que na Bible toute autorité vient de Dieu soki ozoko manquer ba konzamboka respect ozola kela mamabe ba Congolais to linga président Félix na yo kitango na ye na kopesa bato ebele mbote po bakomelinga baobi malgré na kanisa kisoki fulu wane salami nde président Félix na terre aza lisu considéré or que na zui lelo plus de 500 appels na ba nini ba texto ba SMS na bino pona ba Congolais bazolo ba ke malgré Fayulu asali bolanda na ba Top Congo batuna ka ye Fayulu nga lo bakamboka neza nini boyoka bino moko na landa pe Top Congo po eza chaîne boka batuna mboka na na ibisa bino samedi ke tokena masimani mbazana mboka te mukolo mosusu ba Congolais tokoya ko sepela ke lokola Kagame alinga kalititi na mboka na ete loko za muke aya ko konza Congo or que tokozanga personnalité na biso mo ba Congolais tokozanga valeur na biso ba Congolais pona nini na loba boy tokomi komona bakomi ko sala ba bloc pona ko chef de l'état bakomi ko sala pré campagne boyebi ke état de droit zana tango Félix boki bino mo ba kité matata ponyo ba kité sur quoi tango balobi état de droit soki bakuti ke dossier n'est à vide inutile à condamner pourquoi pas ko charger boki bino mo na cour constitutionnelle lobi ke dossier n'est à vide de moyens bazana incompétence na bi permettre pour na sali droit te mona décortiquer côté à droit domaine à droit zate mais ba mo ba to cour les cour suprême et cour constitutionnelle lobi ke bazana nini compétence wana te ça veut dire za ko engager bango état de droit lobi ke bakoki ko sambisa ete c'est normal matata po ya mona mboka eloko to bande ko boya ba vantadisme na ba godo ya ozali banda osako loba mabe po na mboka na yo alobi na ko se faire face na justice congolaise tango bakuti eke azana ye dossier n'est à vide ce n'est qu'à remercier justice na biso to ko condamner ngote ba Congolais na lingi na loba boy na lingi to sala considération na président Félix pourquoi Nzambe na lola akoki kozala lokwa biso bato te so na loba pourquoi Nzambe azazo bate Nzambe amona ki ke na tango tozole la Joseph Kabila akende Joseph Kabila boy to lobe makambo ba étranger za faux débat parce que même en France on a botami azui nationalité on a français même na Canada so botami OK na mosi non na milelo aboti ba pesi na nationalité canadienne donc ngai na koki koloba lelo ezali boy na lingi ba konzamboka to pesa bango respect na landi même na Top Congo za ko engager ngana bato Top Congo na fingi bango te na landi bande ko na biso ba ndeko cheri baza ko lobela ndenge mona mboka Gentini Ngobila alobela ki vendredi que non balanda bato na te Gentini Ngobila za personnalité politique pourquoi na loba boy aza ko tala institution ya ville capitale à Kinshasa sika ba institution evandi soka moni fa moko boy ko ki ko mema biso na mabe azana 1000 droits na lobi bien 1000 droits ya ko arrêter hémorragie ya mabe wana. Mais biso ba journaliste to lingi to sala ba récupération même biso ba journaliste to ki ko zana ba sentiment na ba parti pris na biso ngape na zana parti politique nanga to za ba incarner DPS mutu nyoso awa poto ba démocratie tango kondo maréchal Mobutu azo konza na dictature to za ko be ko luka ko fotama to ko batama na DPS parce que zali parti o la kisa ba to la démocratie lelo démocratie ngo ekitani na mwana na ye Félix na état de droit to zo mona ba fait état de droit lelo soki batiki ndeko bomona ki bino moko eteni longondo batie na prison makala bamoni ke dossier nezana no vide
bazolandela malem tango wili bakonga ibaki ye wana sana makalati tango ndeko na biso Vital Kamerhe salaki détournement ya 100 jours et engagé ka ye bomone tango ba interjeté na cour d'appel quand même ba allergie nini na ye akomaki na fardeau c'est amuke par rapport ba bambaka soki ba 20 ans soki kombe biso na bino tolanda mais akomi na 13 ans ya sanction ya boloko tolinga ngana lobi bona zongi na Kinshasa na lito sala ba débat moko responsable na lingite to se diaboliser biso ba congolais nazolo balelo boy même Martin Fayulu sera comme président les problématiques ya Congo ezali ba na présidence ou bien ezali chapeau ya mboka te ezali na fondation ya AC même biso na bari tovandi est-ce que pose pa libulu oni pour président Félix Alongwa na président Sako Zipela libulu même si ko vanda ko komba te salongo ekoma ba policier bazozwaka ba 500 francs ba mama ole ba cantonné bazwa OVD soka déboucher banzela na mona ona pompage lelo na mona ona kamunga soka déboucher aozela lisu créance ami balé or que soki tozui ba matiti ona kande ba déboucher na ba cantonné ba tie ba charger mbala moko na mitu kana équipe mususu imondisi wane kosila bazui bisika net na mona avenir moko na jeunesse kuna po matachikapa bazui ba salito ba déboucher banzela bazipi na ba place ya ba érosion wana ekoede quand même population mais tozo zela ba déboucher zela na OVD bazo zela deuxième créance budget sala mabat misaba umba ba détourner to sunga mokonzi mboka nazo senga na ba konzinyoso to za ba conscient to za ba conscient na sengi tango ba tio na tâche na yo luka ou rendre pays na tâche facile nazo lobe mission lelo pourquoi bande kona ba congolais soki bokena ba mboka ba tomso ezali propre ezate kaka chef de l'état nde akolongwa na monde ba ministre ba sala tapage awa ba ke kozwa mona na école il faut ba mitukane le kana panique na mona kilobi mokonzi mboka na mona na endo ya mona na Anthony ba sepelobi na victoire bokolinga ba konzi bazala ndenge nini ba konzi bazalo be ya fimbo ya kobetaka bato makofi na mabumu batie yo ba makofi na saki babokyo na mabula ngando tozala conscient ba congolais na lina de cortiquer likambo yo ya synergie parce que onde ba congolais ba komelinga mama Tania na Mimoza komelinga synergie alobi na expliquer synergie oyo Fayulu Martin Fayulu oyo mono yaka na mama na yezo engagé nga na fingi ete parce que na bandu ndo sana mboka te tolinga ka ko porter valeur ya bato mususu ba étranger par rapport à biso mo ba congolais to finga ba congolais biso na biso to finga naka synergie lingi koloba échanger français te est-ce synergie na coalition za biloko mibale bo consulter on a dictionnaire sur na cause ou bien ba docteur yango ya ba mot clé ba mot français ba ko décortiquer synergie za même o ba salaki na FCC na nini coalition na lobaka na bino ba mission na nga ya kalawa ke nani ndeko Martin Fayulu Madidi Kulutu nanga azalaki Pacha Joseph Kabila na 2006 boboyaka bomoni yango biso tozolo bela bino o balobi évangile ki topesa biloko bana bato na bana bato topesa ona bamboate so na zolo bana bamboate ça veut dire quoi ezali malamu ke boyebo na zoyib sabino Joseph Kabila nande ndeko Joseph Kabila o azalaki na kiti mokitani ya Fachi Beton bayo kana na Martin Fayulu azali parmi ba dauphin bomoni bino moko basangani balisanga bonga lokwa basaba dédoublement bitambola tambola so na tie mission bitambola tambola pona bango mikolo wana bato alokuta grand frère lisanga bonga za grand frère nanga sayo soka lingi boluka piste moko ata équipe nationale partout même na Kambe News to discuter na e baka moto sola kat alo bageza makamba politique donc kombo batanga ya population ezapo na sacrifier bino bomoni biloko baza ko inoptiser biso ya ko déstabiliser conscience na biso batekela biso bazodo de biloko ebele za pona ko neutraliser génération bango basi bazwa ba diplôme bazwa ba emploi batonga biso na bino tozanil to considérer biloko wana te na sepelaki parce que tangu na sengi nzambe makambo Fayulu azosala mbula beta na motara zai na nga bivio zandoki na kote pa basango ya Saint Raphaël na pesi bandeko na nyoso maison d'ake ya basango ya Saint Raphaël CSM mbote sika baza basango ba okambana master nanga zaki nanga na kuva Bosco Makolo Jibikilai na sango François Kalonda tozaki wana bazo seka ba scénario ya Fayulu na ndeko lisanga na ba Shadari babomisi Kongo baliba ko sabino toke na maponami président Félix azana likamba osala te na lobaki Fachi 2025 toko kende na bino toko expliquer bino peuple population congolaise bo fungola miso soki lelo bandeko babimaki na mouvance o balembongo a Congo babomi mbongo pona osakana na bino peuple tobosani mabe
ba na mituka mai président Félix esika ni empêcher marche salam marche banda ko salam masoki DPS alinga sa to MLC babanda ko na mituka mai babanzo boke la biso awa ku chapeau na mwana mboka colonel bienvenue na changu banda ko sauver bana changu wana grand frère Raoul nangana CC commandant Gilles bo protéger bana Congo na sepela na bino ba pesa bino ba pete bo sa musala Congo bolobela biso makambo nazo senga na ba congolais bana mbinza nyoso bana mbinza bana vie Tony Bosongo Emanya vie na CP makambo lobaka nanga ba ozwa bino ba conseiller malamu bino de bo ba sénateur Sénat mbalo topo na bato amayele na Assemblée nationale provinciale na décortiquer ba idée moko mercredi bazo pesa na bato ba uti na étranger bato ba travailler na niveau ya Monisco bazo pesa na mayele koma tokoki ko pesa président Félix Mayele nazo sepela ke bino mo bomoni tango président Félix a raisonné pour na sport bomoni ba victoire était président ndengwana kita botala bino moko to changer histoire était ba peuple congolais na lobaki le linge sale ça se lave en famille to sokola maboko makambo salité biso na biso tolia na mboka nanga basangu zeza so bo potana ndeko moko bo sokola maboko boleli kambona bobosani président Félix azamo na mboka yaya lobi tokoya ko lukande tolela kondo maréchal Mobutu bayaka na fimbo angubwa bobosana yango batia mituka mai tobosani bango ana babandi mapona mepusani babandi kolonga biso toyeba kabidongolo miso président Félix yewana kokende na ye 2-3 mandats na yake na eboli bisanga na lobana vérité 2-3 mandats na ye parce que nzamba ebie akokende na ye mais tokolela mukolo mosusu ba président babeta makofi na mabumba beta batata bato boyebi bino moko ngana so ba peuple congolais tolingana namoni bana mimoza baso benga memona mbate na zana petit GDO loyongo soki loyongo komelinga mebo komaka ndenge ya bien parce que nazana Arsène pe komelinga merci Arsène lokwa bokomelinga boza belé merci na bino petit Francis Kalombo solution merci leki nanga na mimoza wana bolobi boza base ya fachi betona avenue Saint-Yvette bobo sanate ira chomba chauffeur bolobi pona fachi natangi mukana na bino po na moni boza ebele bolobi na radio na biso nde bolanda biso merci baleki nanga couple Tony Bosongo Imanya merci mama Mimi Bongono na moni Dudu lipasa boketu na moni bino mboyo Tania merci na bosanité na Eliana Dodo Bofonda na mobali na ye na pesi bino ba merci boza ebele bana mbudi bana ya côté ya novicia bomoni makadame koti wana tozongi na mboka pona ko informer bino na lingai na lobali kamba la police fictif ba policier ba crime bozoke za bombe retardement ba tonisi fictif na la police jeu de preuve na chikapa ko kende dombo nini bouti dombo skoti chikapa 1-2 na zana ba policier baza na matricule la police te bazo sala ba ku na butunga mokona bango to bebanaki na za mopandi sango soki bato aner balingi ko zoanga na kolakisa ba ndako biloko mokonza mboka te me bombe ba policier bazo teka bombe na diamba ba musule ba attaquer nga me bomoni nga na mission lelo te to ko dénoncer bato aner boluka to kutana bino to za ba media to ko pesa bino ba piste biloko ba osa ba montage wana naza même na ba colonel na ba lutendele ba loja ba kuluna na moi balala kabalie na butu ba bimisi bango na ko dénoncer biloko na biso to ba pandisango nazo condamner comportement top Congo ba respecter Jantiningo Bilambaka mona mboka gouverneur solo cordo ya programme qui nelenda photo to sae bolinga teke obedience politique soki tindaki yo il faut salela kaka oyo autorité morale te soko moni ke makambo za na nzela pona osunga mboka osalela mboka osela mutu te individu atika l'individu institution eza institution to tika kofinga bakonzi ya mboka même Jantiningo Bilaza mokonzi ya mboka il faut to respecter soki pe lobi efayu longa zo lukaka ba poste comme président na lokoso akomaka te parce que nzamba tala Dieu sonde le cœur de l'homme parce que nzamba tala ki na bokonza David obi l'homme selon mon cœur David selon le cœur de Dieu et Fachi Beto selon le cœur de Dieu nalina pesa bambote na ingénieur Jean-Pierre Bongbange na mama Sylvie ingénieur Alessi mama na pesa bino mbote bolobi pona Fachi Beto na baza mbudi wana banda matsungu ti ingénieur Alessi alela Fachi Beto musala toyokana ki na bino 2023 candidat na biso za Fachi Beto na mopandi sango za choix nanga même mapasa mibale babala ka mwasi mokote bo comprendre nga na pesi mbote na mwasi na mama Esther Bangwabo na mona na ngoti kobotama Tony Bosongo Imanya mona nanga Maele na mona nanga Mailo bandiko na nganyo sosika bozwami basankusu mo madere Fachi Beto na koya wana za candidat député national na basankusu grand frère nanga kulutu bafala honorable Roger Mwamba na bosani oto za sima Fachi Beto na ba projet bana bomongo
boka mana Roger Mwamba bana ya Lisala Bumba boka mana ministre la bino Magwengu Dismas kulutona na matete Dismas Magwengu toza sima projet Fachi Beto totambusa Kongo kende liboso bomona kinga na bilili na toujours na bilili papa Timothée Kayembe na coordination toujours à Jimmy Mukendi Chimanga chef nanga na bandeko na nganyo so na kute équipe nationale to complet bolobi ke bo effacer président Fachi na ba média lokuta même na France ba journaliste ba kolobela makambo ya président Mboka na ndenge ya malamu to s'en charger na bino botsaka mando ki biso pe to s'en charger na batterie en marche total banani ba ko échouer Fachi Beton Nzamba zo kengela ba ange baza entouré na yo mercredi samedi bo s'abonner nazongi bokozwa ba information ba boketu premier ba makamba montaka ba congolais na ebisi bino ke bo tolinga kolanda makambo buzoba mingi par rapport ba distribution na politicien tout la makambo solo nakanisi bomoni banzele za réhabilité na tika ki bongote Nzamba songa président Fachi na babula zanango Kongo okende liboso merci na bandeko nyonso ba congolais ciao tukutana mu koleko ya KMB News.